nanga monisanga loboko ayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo zanga lolo azosale zamba lolo azosale Ah, Bolanda, c'est bon. Montez ici. Ça fait si pas si mytho. Merci na confère peu fidélité na nous Olanda biso partout na ba différentes chaînes biso à travers le monde. Ndenge tuza kolela ndenge to baka tolela o baza kolela tuza kolela na l'artiste et comédien Alain Mabana wa uti ko perdre être cher naie femme naie la femme légitime maman ya bana naie. En tout cas tuza a précisément na résidence ya papa Alain Mabana ici ko avandaka pour na kabola bongo mawa o ekomeli biso lelo na monde d'artistes et comédiens. Nde toza awa na ba association ya femme artiste lelo ba ekolela ndeko na bango moko na bango bazaki na na kombo ya mama na biso Mitio wa uti ko kende kwa za mwasi ya papa Alain Mabana. Donc association oyo ya bandeko na ye bazaki na ye ba vivaki na ye en tout cas ba partageaki ba bon moment ensemble yango wana tout meka un peu ko tuna bango moi mituna ya mike par rapport ya liwa oyo ekomeli ser na biso Micho wazali mwasi ya artiste ya biso tolingaka mingi Alain Mabana. Voilà. Mama da Silva aza femme ya défunt Lisala Ngomba ou tozana ye mama bonjour. Bonjour Segon. Voilà, toi na mawa to bi vraiment te présenter d'abord la condoléance. Mama Micho azaki muninga na bino tous wana moi historique muke parce que tant wazobela et ils ont une émission moko salaka émission na vraiment italamaka mingi où salaka SOS ba to soutenir kaye ti komaka na niveau ba intervenir ba mimana hôpital bon tous on a nous relater biso moi mukie qui était Micho na nous pas na bino et puis tous on va détailler muso après. Oui, merci la parole. Donc Micho aza sous camarade ta commandeko. Donc Micho azali donc moi c'est moko aseka akanga kanda te. Yesu bo vandi na ye aseka kaka. Donc et pas na ye kanda aye bien ngote. Donc tu on est convaincu ba moment ebelé. Tous na ba réunion na biso, na ba matanga na ba fête, attends l'occasion de rien te coûter te vendre tout solo là. Donc azaki ndé ko na ngai vraiment. Ko perdre ye. Donc depuis 2h du matin, nazo ki message wana donc il sango on a 4h du matin. Mais na yamba ki téléphone té.
Ndé na 6h na moni muninga moko tozali na réunion zo benga ke oh da sipa Micho akufi. Donc na koka été na kiti téléphone na se mba mona comprendre tension matinga. Deuxième mutaye ko benga ndé na bande ko lela wana donc na kokite pona nga pona Micho. Na Micho akufi à 2h du matin. Oui, Micho akati mutima à 2h du matin. Voilà. To relater biso non relater na bato ba kota muke ba moni misu peut-être ba kozwaka image ba moni mwasi ya papa Alain akufi mais début c'était comment malade izaki nini komela kae parce que alaki hospitalisé bato bazona no histoire to idée muke na malade o yabelaki. Bon, Micho abelaki c'était depuis 2019. Micho zaka maladie basaka intervention mo boya opération je crois bien à Mion. Bon, opération wanande et ko sala ki ba ko découvrir cancer. Moto asala ki opération wana amona no cancer wana te. De deuxième personne to ko sala e ay ko mona ki Micho azana cancer. Bon, cancer ezaki cancer ya utérus. To bibiso so cancer ya utérus bon, ezala ngo cancer moko ezango guérissable. Si ko le ba sala opération wana bon, et comme il faut faire ba radiothérapie, ba chimiothérapie, ba makambo kili. On doit traitement na normal. Micho de moi si makasi. Micho de moi si makasi. Je te dis que ce bovandi na ye azobaki nzambe ausala. Na kobika. Nzamba kosala na kobika. E biso ba otozaki na Micho, to beke Micho obika. Bon niveau ya foi moi na moi na zaki nango. Na éviter so ba tebele bazana nango. Et ko compliqué. L'air à na centre nganda. Abandi ko so ba intervention na ye ba traitement na ye plutôt bandi ko so ba traitement na ye et ko sala ki a commis normal. Babimi CP a équipé nandaku je crois bien na saka na émission moko elekana nté na bene émission on l'exon sikoté na bombi yango nanu mokolo oko koma sikoko bandi ko tambola lesko to kocha émission wana ndé azaki bien to ne bandi konyo so botukende ko tala Micho azaki normal to seki to lié poto eke pa na ye to meli to lié donc to seka comme jamais quelque temps et que ça soit 4 mois à sali rechit lisusu rechit a tout rondé babaki ba ngalema ngalema bazongi sinandaku Nandaku nde yako kesko ajikuna tout monde qui a qui bien tout monde ko solo l'année attend à hôpital to solo est normal azo seka et les lonzam to lobani nzamba sali volonté na yemi choqué na 2h du matin donc to perdre élément la carte groupe na biso vraiment perdre. Voilà, donc comprenez, ils ont émission moko tellement d'émotions ils ont makasi tout supportant tout quand même tout interviewer ba maman na biso o bazaki na maman Micho ba vandaki na ba vivaki na ye ba pasaki na ye ba bon moment voilà na gauche nanga pardon na droite nanga nazana madame ya papa na biso Delta Force voilà Delta Force bonjour maman. Bonjour Yaya. Voilà et tout le monde peut présence na yo maman Micho azaki parmi et ba mama oyo bozaki na ye na association na bino boy biso na nous bon ko vivre na comment et puis moment oyo mama Micho abeli ndenge bozalaka bon donc na ndenge nini est-ce que ba visite ezalaki est-ce que ezalaki na mo eloko mo bonde ko sala par rapport ya ko soutenir ndeko na bino to ezalaki ndenge. Merci pour la question. Micho aza moninga na biso aza ndeko na biso biso to sala association basa ba artiste comédien ya mboko yo en tout cas na association o biso ba mama toza na bolingo plus que ba papa na biso oyo comme famille vraiment je te dis Micho abelaki tozaki bien ensemble to pe Micho abelaki on est quoi assister dernièrement coup à quoi assister les sous avant qu'il ne peut-être quoi assister tant moi na biso pour moi na boso ataki na Lubumbashi n'arrivé à moi na biso to équipe total à moi na parce que to baki moi na te to yoka ke moi na Lubumbashi ayaki moi na liboso Sarah yaki botina na papa Alain mabana ba na papa Alain bango 4 wote na papa Alain nde to équipe pour visiter moi na biso to équipe le roi ba maman bayaka totaki mwana totaki pe Micho alongwe aki hôpital en tout cas assistance na biso to assister maman Micho tina suka no hôpital tokendaka
na groupe na biso prière na biso liboso Micho tukela maboko nzambe en tout cas eza pasi tongaki Micho akufa te témoigner grandeur nzambe parce que ye moko Micho mwasi akondima na niveau moko lingate donc foi na ye a affecté biso pe foi na ye ya tondima ka Micho a pika parce que atena na confiance pa nzambe bon eloko alobea te nzambe pesaka azwaka na tene o alingi atosali so bakati so ipona mbongo ma Micho akufite soki pona mbongo je vous dis Micho alinga akufa te mais nzambe moko aza mokolo pema ye moko apesaki alongola tango na alingi donc eza passe to perdre penda élément na groupe na biso eloko alobeza te voilà toujours continuer na biso et nazongi so na ngamba gauche nanga tozana mwasi ya artiste na biso Christian Petit voilà donc baza awa ni nazolo baza ki ba ami proche ya mama Micho parce que za association ou bango basala ya ba femme ya ba artiste comédien donc ba sanganaka et pona ko sala quand même couper sa valeur na bango valeur ya ba mibal na bango donc bazora ta na bango ndenge bazaki pe na mama biso to tika biso mama Micho en tout cas tokozwa moi ba témoignage ndenge tolobi pour que toyeba mama Micho azaki nani pona bango et puis boy ba valeur nini au sœur na biso azaki nango et puis ba ndenge balobaka ba devoir na ye azwaki pembeni ya mobile na ye ale mabana voilà na otambola nanga parce que espace na biso za mukie tozana matanga comprenez et maman na biso bonjour. Bonjour papa. Kombo nani? Maman Jolie. Voilà, maman Jolie, ya papa na biso Christian Petit. Lelo oyo mama Micho akei, toni tozona ba témoignage mukie na part na yo qui était Micho, vraiment Micho azaki nani, Micho asaki nini comme ba devoir na ye, tokolo ba lelo akei, mais balobaka bino basa ba artiste bozakana pona ko accompagner pe mibali na bino na pasi na bisengo ya musalango est-ce que azwaka pe ba relève na ye to ba devoir na ye comme il faut tant que moi c'est artiste mo boye munene pa ibani Micho azalaki penza azalaki mwasi ya libala oyo balba pour le meilleur et pour le pire azalaki motema munene mwasi makasi ata na kati ya lisanga azali mwasi kaka sekaka azala problématique te tosala groupe na biso tobetaka mama solo na biso so ikalika moko bimi bolingo reprocher na beti na libaku mbala moko akosexcuse areprésenter besquise donc to perdre élément vie ya bonzambe ezali kati na ye tobandi koassiste partout na hôpital tozolanda bino boye bozokama me ozomona moto ana mbeto hôpital azofortifie bino bozala bino kimia nzambe olongisa biso nzambe fo asalaka mokano na ye donc yango ozomona quelque part eza pasi mais ndenge balobaka na bonzambe Micho penza aza na gloire ya nzambe tina suka tozana kondima akufi na liloba nzambe na monoko chaque jour mona osala ba voice bo prier pour nanga docteur alobi bode tozaki na vraiment tout moment tozwi témoignage moko mabe ya ete yango par na yosko témoignage nino garder malamu pona mama Micho conseil nde to partage si un problème aloba kaka boyika mpiko libala eza pasi oyo nga na mona bino boyebi donc abandaki koconseiller naza ba souvenir na malamu ebele donc azalaki vraiment mama conseiller yango wana makasi makasi à 100%. Lelo oyo devoir na bino d'abord ya association na bino ya ba femme ya ba artiste eza nini devoir na biso ezaka ya ko soutenir mibali na biso ko se soutenir pe biso na biso parce que za ba musuba vanda malamu na banda ko ba musuba ko vanda mabebe ezalaka des associations moko te ka to kutani to lié to meli to panzani za bongote c'est toute une famille au to sala ce que moninga za un problème to zo vraiment à cœur to assister ndengwana. Alors l'association na bino na kotaka liboso est-ce que yo yako kuta mama Micho to yende yaka okuta o makati tenga na yako kuta ye de na kuta ki ayamba ngape bien voilà et merci en tout cas lelo oyo disparition kokufa ya mama Micho par rapport na bino association na bino et puis tant besoin message wana je crois bien nayebi ke bozana makambo bo bongisa déjà pona olela muninga na bino mais message ni ko lancer par rapport à bato ba kotala bino moko na bino moi si artiste moko akei wazaki camarade na bino ndeko na bino famille na bino na kati ya lisanga na bino
Pour l'assistance, bateau baroya matanga. Ndeba le Bible tolela na bateau bazolela to sepela bateau o sepela. Biso zan biso na titi ya matanga parce que matanga o ezande ya biso. Ba femme des artistes elle kamozu biso. Donc tozan komiki tsa tozan na selo elo muso salizati. Merci beaucoup. Tozoko bana biso toujours ndenge tolobaka toleba o baza kolela. Toza pena maman na biso awa. Maman Mikangi, bonjour. Bonjour papa. Yo maman, madame Yana Nito se présente à mon kaka. Voilà. Madame Dondo, madame Akas, voilà. Oh madame ya papa Nabiso Kas, l'artiste Kas, voilà. Tout le monde présente na lelo maman Micho Akei, tango zo ki message wana et maman Micho Akufi, et zo ki wapi et puis réaction na yo par rapport à ça. Bon, na moment na 6h, c'est dans la moune à 6h, na prier, so prier bien. Na fond un téléphone. Ton enfant un téléphone boué, na mon message na mon na Facebook. Tonton m'a publié photo mamie tu. On a até ma mission ngabino, nabi moi ngab. Oh, oui moi ngali boss ngabi la grande. Tant na photo mamie tu, mamie tu a koufi. Abi oui maman. Ya on va te mettre mamie tu a koufi. En tout cas, papa. Et c'est là passe mon moment na ndo benga sko na groupe na les femmes des artistes. Na bon benga na groupe na moi na groupe réaction mon côté ngabitin. Ah, on va conseiller ba conseiller biso que papa ndi mo sa confi. Non, na bandela sous na coach sur na Facebook. Na ko mona ba mes condoléances et belé ba photo na belé ba publier. Ni na ko moi que oui, mamie a confi. Na ndo benga sko yo ba femme nyos à peine normal. Na bien, na ndo benga mo à peine na bengi to bon so calme. Oh yes solo, en tout cas ça me fait biso passe papa. Ba souvenir ni nous gardons le pour na maman Micho ou le logo partage on a battu au tala. Na ba souvenir mami tu belé et belé on a kokate. Mami c'est ça qui bien la groupe na bis. Sur telle ba photo na nyos. Oh ma bibi. Oh mami c'est seka. Mami c'est moi c'est malamu. Mami c'est moi ça bomba secret. Mami c'est comme ça ndako mami ça lobate. Eh mami tu okufa kuna makam na mtema mwaka seki kaka. Ah na kona zo asose makasi na groupe mami tu. Aza malamu mami tu po kufite. Mami tu za ki bien. Des précis mami tu dis ça na bala la ye. Abote bala mama c'est très précis makasi. Bana na ko zo swela ba kwa mama ba woye boko. Mami tu pesi pasi. Ba bien souvenir neza za ki pe chaque jour na tongo. En tout cas mutali bossa ko ta na groupe pas benga bato za mami tu fa ko ta na groupe so mati mze eh ndé mami tu mikolo zo benga te on sait que problème to benga mso ya mile ki na parmi o ya zo be la buna bu moi to ko ta la yi so amon so mona o seka wana se pende groupe e ba ko ta la ba ndu seka te minga lo bezati message nous ont lancé beaucoup feli moi qu'on a bino une association na ba femme des artistes message na part na wezani ni pona message n'a pas nanga tous les femmes des artistes nyonso ba wi qui est au père de moko ya biso do wana penende ya biso moko penza akei bibelo bitoka bola mawa to lela na baza kolela to sepela na ba sepela mais biso to sepela kina mamicho pena lera mawa to lela na mamicho ba so ba kolela na biso eza pasi eza vraiment pasi ba kolela na biso na matanga bapona mutu te na matanga bapesela ngo mutu invitation te invitation en fait bakobo opesa yo mais matanga baboya kate o so moni songe komi na matoi ayoki paso biso beto yoki ayeka bola mala biso ka mala papa le za mabeti l'association na bino bozana batu mususu baza libanda to bozaka bino so bozaka biso baza pe libanda ba femme artiste mususu baza libanda bazaka na bino na association oui baza pe libanda biso baza libanda mboka biso baza pe awa toze belé biso ba pe biso no ba epete peut-être ba yoki sango na tongo pour le quoi faire le ba 1 heure to 2 heures ça ko yemi na mato ya batunde na tongo biso no ba comité voilà. Merci beaucoup maman. Donc toujours continuer Nabiso Pierrot. Voilà, maman da Silva lelo oyo association femmes des femmes artistes hein? Beaucoup feli. Je sais bien bozaka quand même ebelé. Est-ce que beaucoup ça na moins nombre ou bien on bino na bino ne bozalaka ou ko supposer soit nombre ou exact ou bozana quatre association.
Oui, na kati association basi ba artiste toza 25. Boza 25. Mais ce que to sangani nande to sangana kana ba o baza ba kufela mibali to koma comme 35. Voilà. To koma 30 non, to koma 40. To koma 40 donc voilà ndenge to za kati réunion na biso. Dans la kati association na bozaka na ba artiste o baza vivant na basi ba artiste o ba kufa, eza bongo. Non to kabola. Ba o baza basi na bon mibali na bo ba kufa, ba o baza ka part. Ba o pe mibali na bon baza vivant, baza pa part. Maintenant era makambo to sangana ka. Soki za fête, soki za matanga to sangana biso nyonso po to zaka keloko moko. Voilà. Mais beaucoup plus au monde maman da Silva dans ba association nyonso. Yo sangana no nyonso. Oui, nga sangana ba association nyonso. C'est parce que nga za artiste. Nga artiste na za ngambo ba o ba kufla mibali, na za pe na ngambo ba o baza vivant. Donc voilà ndenga na kabola. Voilà. Lelo oyo Mama da Silva par rapport à Mama Micho to betali solo au salaka émission moko je crois bien talamaka makasi oyo salaka bato ba soutenir Mama Micho. Et par rapport il y a Rechit naye ezaki suivi ezaki te to ezaki ni parce que tango saka émission na italama mingi et puis bato ba soutenir ka vraiment bato penda ba tchaki ba main forte na ba pour soutenir Mama Micho. C'était quoi elo ni ezaki et ça la sous Rechit. Suivi ezaki te ezaki nini négligence Tony. Non. Micho sopo na mbongo. Micho kokufa te. Hier, l'émission na salaka wana nzamba toucha bande kwa poto. En tout cas, Micho azwa mbongo. Azwa mbongo ebele. O to solo la ka mbongo ezaki belé. O pe to solo na ye en privé ezalaka. Sopo na mbongo nga kufa te. Donc à part wana, d'ailleurs maman Denise a qu'on des en charge. Déjà la première dame, c'est quoi? Et là, bon, ils ont bon. Non, ils ont bon thé. Mais tu as Koufi, bon, à Koufi. Voilà. Côté mané, moli moné pe manakimia, mais tu as Koufi. AP mangala lobi AP ma puisque ces derniers temps, tu as souffert ma casse. Là 3 jours, oh, mais tu as souffert ma casse vraiment. Dernièrement, les tout sol na awa. Na bengi to solo liboso ba solo na meje après nga na tongo na yo benga nga bia Micho ndeni mwana mama poto benga na ka famille mwana mama abia da Silva na biso nazana nga bien mais en tout cas na mona za suna binote nga bi oh moi si makasi nini yaya abi no makolo na nga déjà des abos na oyo ka suma makolo na nga te nga bi ko bangelo côté c'est parce que biso ke to za na foi biso to za na foi yo pe za na foi alobi oui naza na foi mais na moni na ozana bino lisusu te parce que makolo nanga nazo kango lisusu te déjà côté ba check nga na mopanzi apona saka sel donc eza se souvient te na comme ba pota donc na koka olela te parce que tozo sola na ye etant na tikala ki na sambela nzambe ndi nzamba sali wa koka ko sala nzo moni Micho azongi motima pa nzambe. Voilà. Donc quelque part to loba ezaka ka maladie oyo bolobi cancer ndé muto ebomié to ezaki pena maladie muso écrit ya maïka. Non bon bato ba besa bato ba cancer to bato ba zengina ba cancer ba yebi ndeke cancer eka na ba maladie na webele belé. Cancer inga so ba moni yango ba toucher ngo na nté. Mais Micho be ba toucher kango té c'est parce que bande à côté déjà ba radiothérapie ba chimiothérapie asala kango. Mais to éviter brisque situation changer qui dit à quoi. Donc nzamba lingi na eka kazu molimo wa Micho po ape mapenza. Ngana lobi Micho ape ma parce que azaki mwasi makasi mais na suka awa to ba tchaki ba oxygène Micho akoma isu makasi te aloba kaka bote na ngabana otala bana zo sa petite sœur na yo aza Palmi que Palmi tala bana na tikelo charge à bana et na suka aloba souté dernière journée du journal lobi déjà loba li souté akufa na kimia nyonso tikele ko fongola sou mi souté na ndinga kendaki. Voilà. Maman, l'autre fois, dernière fois au Botala qui est, au Bokenda Botala une association à Bino, c'était quand et puis Bosola qui nini ensemble nakata et association à Bino. Bon, depuis Total qui est il y a 3 semaines. 3 semaines. Oui, 3 semaines déjà. Wata to qui visiter nanda ko mwana yaki na lobby. En plus tant azaki na ashishinga le cas defa. Parce que ngapi na zo traitement kuna ashishina na kidi, so na kei na ashishi, so na sisi traitement na manchi na talie. To soli mo so asiminga o ya bila dini aza boy na ozate. So ki na yebaki
et na seki ka boye pona bana ni andimaki na ba traitement we memanga ti lelo na kasai na obika pona bana tuna mbeke na kufa ngani bana ko manita otenga mami chukulu babota kanga bamba banjo lela abi di makolesa sutana la kina ngabe na lamika na tongo makolo pende budone aza makolesa so yanga te sa te ladi ngana bine mami chukulu neta koleta bani ko lendi sana bi ko lela te ko perdre espoir te nzamba linga bato akonzima moi so azaki ko tanga makila moi ça perte de sang asala ka konzima tanga simba ki jisabi kina oke pas Jésus dès qu'il a simbe kaka na obika tela ka konzima ni jisabi na qui m'a touché ata bi moi si konzima non de bikisi yo donc nzamba linga tout ça donc so perdre konzima mais tu opesi diable accès abeta maboko bati kina kufana ka non nzamba sepela boto komoti konzima bila dina lembi na komna suka abina na komi boye vomata ndi na komi ba mitu ese loko tenga na okimote keke swande na okimote nde na lendi si ana kaka na pangsema ya misu to na vanda ntuka na umela ka na komana suki ba 10h na lengwa so 14h na bisi na kei na ya lobi la dia ka lobi to mwana naka après to seki abina nga pondu na posa pondu ngabi amamiti yusko zo nde kolia na komi ya pona pondu abina olia nga so dinga pondu na to seki na semeki na ye après na kei lobi na ngosu na ola na bila na la na biente makoloka wana makolo esala te na mabaluka te mwana na kubaluka te makolo do etikaka na position mo pe na la mpandi eza te lo leli na souffrir mingi ngai mami to ngapa na lingi obika faut témoigner quand dans nzambe faut dire be azo chèque faut obika penda achinga ka na achika wana lobita achika bu semiki na tenga akiti longi na ebisi babenga na kiso akisi semina nga bitimina bia etulete au sambila nzambe longolanga na souffrir mingi ndutu ngai komi boye ndenge nini nzambe na ko kasusu komi mona nde na komi boye to wa semiki ne mtasenga tanga osa prière ne ya butu asambela ka lobeka na nzambe alongolaye. Voilà, tokomo kenepso na suka ba mama en tout cas ba zwata na bango mama da Silva pona bato ba kotala yo nini oko koloba message nini komi na biso na suka mama da Silva siko ba cotisation nengo bosalaka yemo wakei camarade na bino na ebite bo pesa nani bo tala bana bo tala papa to e bo sala ndeni. Bon, en tout cas, biso ba maman vraiment de toza boye, toza na aller na mofandi na biso, toza na bana, toza na petite sœur na ye. Siko wana est-ce devoir na biso monde to tika la boye, to e parce que ba cotisation na biso to pesa ngo pa ya nani. Alain bana puisque bana pe basi ba koli. Petite sœur na pe propre à sa place wana palmi. Siko to kotala to ye ba soki nani to ko cotisation wana. Peut-être na ministre oyo to vandi na tepo to ye ba nam to ko kozwango. Soki to vandi peut-être ba ndeko na biso libanda de ba ko ye ba so cotisation ekende pa nani. Po micho pas na ba relation na poto azana ba semeki na ye azana ba camarade ne batanga na bango azana na base ba artiste musu bazana poto bon kita muntu na muntu a se décider aiba ke soki na suite cotisation oyo na pese pas mwana na pese pas mobali na pese pas ya leki bon na kat na biso to yeba ndenge ni biso to vanda to solo la pona to fandi te sango yeli biso ka lelo na ndenge to komi biso to awa ndo monde to fandi. Voilà. Numéro ou ba we ko contacter bino pour ba contact na bino pour na moi ba détail mso amike. Bon, numéro est numéro ya Sarah, moi na Mutuel Bosso aza numéro na ye. Numéro pe ya Palmi, ou aza petite sœur na ye. Numéro pe ya Alain ezali. Peut-être so na pesa yo, na pesa ba numéro wana, mutu ndenga zali aoyeba ke na pesa pa ya Alain, na pesa pa ya nani. Puisque bango nyo so baza famille. Na plus na besoin numéro na bino, so bato ba na besoin ba numéro na bango. Ba bengi bino comme ça bino bo pesi bango numéro ya papa Alain to ya leki ya mama Micho to ya bana. Donc numéro na bino design. OK, net na pesa numéro na ngamoko eza plus 243 89 97 81 572. Donc plus 243 89 97 81 572. Donc soko bengi ozwa da Silva naza pe moko ka ya ba mama awa nde okozwa numéro ya mutu oyo sepeli o sala cotisation na yo puisque eza matanga singa ka ba cotisation bana bazali batikali oya suka tikali na 8 ans donc ça fait mal na 8 ans wana nzambe na ngai mwana za mukie makasi aza mukie bana bakoli penza makasi te ya suka za penza mukie makasi nazoka passe puisque mkona taka na micho émission micho lela mwana na mukia suka abeba ndeko bokela nga mawa
maladie na nga na obika docteur abi naza na bonne voix mais tala mwana nga suka cadette na ngai donc maloba na okokango te eza pasi donc micho akoksi lelo ezaki mukolo babalanaki na Alain le 25 avril donc quand c'est mané 22 ans ndako libala lelo nde micho akoksi 22 ans eza pe mukolo bot babalanaki mukolo pa kufi donc lelo nde ezaki banga ba fêter anniversaire na bango ya mariage donc 22 ans de mariage c'est beaucoup déjà puisque papa Alain yebi micho a soutenu papa Alain à 100% et à soutenir Tina Souka idem pe na papa Alain a soutenu micho Tina Souka donc voilà bazaki na libala malamu message au lancer na batonyo sur talayo et puis nini ou peut-être ils a souhaité na yo par rapport à babseka maman Micho oui souhaité na ngana nous na babseka Micho et le ka kimia Micho zaki muta trouble te Micho zaki muta kimia makasi vraiment Micho lingai ko seka biso loka tozama mawato seka te po Micho ndeko seka toza place on a titi na matanga poto le la camarade na biso to le la ndeko na biso et public pe ko landa biso bandeko bosa matanga désordre te botika matanga le kana kimia puisque na minute matanga eza sous a na résidence et que na famille ya papa Alain Mabana baki ko le kuna pour ba raison personnelle wana nga na éviter et longo a to qui adresse eza pour na bato bani ba contacter peut-être so ba contacter bino na qui matanga comme na Kauka oui na Kauka avenue surveillant numéro 3 ne place au matanga ke kuna voilà avenue surveillant numéro 3 ba olanda kuna so kitine code de navigation na Kauka au kotika wana tuni avenue surveillant numéro 3 donc voilà parce que ba la matanga place wana matanga a na résidence eza li sous-sauté voilà merci. Voilà, Tokomina Souka, merci. Tout le yama au bazar là, ça fait très mal. Ton père de maman Micho, femme moko douce. Donc en tout cas, azaki na likamba mutote, boki ba témoignage, ya ba collègue na ba mi na bazaki na association, ya ba femme des artistes. En tout cas, boyoki ni ba maman ba s'exprimer ba lobby. Donc 22e anniversaire ya liba na le londe mukolo pe ya kufi. En tout cas, ça fait très mal. Voilà, tout le yama au bazar là. Tout c'est permis au CPA tout ça on est là na artiste na biso papa Alain Mabara voilà ba détail nyonso tikali bola na biso boza la scotcher toujours na ba différentes chaînes na biso boza ba détail ba reste ba détail et puis ba obsèque nyonso bola na suite nango et puis awa l'homme c'est papa Moïse prophète il y a église Hosanna na ye kopesa bino message de l'eau pour ba oyo bazala ba blocage ba limitation ba mari de nuit ba esprit de mort ba maladie oyo et si la kate mais mingi nazana besoin ya ba oyo ba tambola partout oyo ba luka ba délivrance oyo ba mata kutu ba vio pour ko luka ba délivrance et simbate nazana besoin na bino boya pobo bika po ite ngonga na bino ekoki awa ba benga ngo terminus awa ndezali sika ba démonios surtout basukaka moto moko na ya ate azwa délivrance ka bikate na le salamate bango surtout babika avant kutu boya bofukama bosenga Saint Esprit ala kisabino soki papa Moïse azali ya ye ou bien ya yete ako répondre bino tout de suite bokota na YouTube bobeta Papa Moïse Prophète TV boko mona ba témoignage ba te belé oyo ba bika déjà oyo basala na kumisi nzambe ya Hosanna na kumisi nzambe papa Moïse kwa bikisinga na maladie estomac na banda ko souffrir mingi na estomac ezaki soke kanginga na zo lala te ezo sala pasi tina mukongo moto ezo bimangai kolia matesu pasi bablo msuko lia ngo très difficile depuis papa Moïse abondela pona ngai na zo kimia nzambe papa Moïse asalinga minene abikisinga na estomac na melaka lisu pantomètre te na bwaka ba pantomètre. Merci Jésus, nzamba pambola papa Moïse. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki Moutaba Régé. Un peu partout là, où vous en contrat, où vous Moussala, après quelques temps, Kakaboué, Mkolo compagnon Yini ou Kabou, sans raison valable. D'ailleurs, au Koutanana prophète Moïse, le prophète Moïse est un homme de Dieu. Aza homme de Dieu, tout ça va aventure. Aza vraiment Moussa Lienzambe. L'homme de Dieu a prié pour moi. J'avais des masques, ma masque a régé. Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis, tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. A changé Nyonso. Nzambe a fumé la porte. Mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont locaté. Docteur Baibisanga et Koko Yokati. Bah, qui n'a pas deux
deux rendez-vous dans l'hôpital ya minene bayibisinga ekoyoka te moyen mpe basala opération mpe eza te en tout cas navandi ti lelo nayokaka na ngai te na litoi na nga gauche mwana na yo kombo na ye nani nayoki olobi mwana na nga mwana na nga ya liboso kombo na ye nani Marcel nazoyoka nakangi ka litoi oyo kaka nazoko na oyo banda koyoka te ça veut dire que nayoki nzambe na ngai napusi kutu telefone mosika prophète my god nazozela bino nyonso tu na moto Entregaste o teu filho para nos salvar, Salvador, Salvador. Entregaste o teu filho para nos salvar. Pai, me ajuda, Pai, me ajuda. Na minha vida, só sofrimento. Vem me socorrer. Fortalece o meu Deus, fortalece o meu Senhor na minha vida. Tô perdida. Tuas maravilhas. Pour une augmentation de la poitrine et des fessiers, utilisez la pommade Tozawatai. Grâce à sa nouvelle formule, mesdames, la crème Tozawatai augmentera vos seins et vos fesses, mais également vos hanches et vos mollets. 100% naturel. Cette pommade sera également efficace pour les hommes car elle augmentera et vous rallongera votre pénis. Alors contactez sans plus attendre Nicole Malonga au 06 05 50 23 18. 06 05 50 23 18 et via le site internet sur www.tozawatai.com. Une pommade, tout ce qu'il y a de plus naturel. Comment papa Lopango, maman Lopango na Toronto City, bango ba télévision ba terrain qui toko na Maluku 20 sur 20 na $4,000 à pas mokomi papa Lopango, komi maman Lopango. Ah, tu as la concession Toronto City. Tu as la commune à Maluku, na ville province de Kinshasa. Et concession Toronto City. Et après avoir fait la bêtise, il y a immobilier, foncier et tout. Là, il y a géo, localisation, tout pour que tu peux pouvoir faire la situation. Concession est bandit et si vous avez un borne Oyo à deux entrées, raccourci à Makolo, na entrée Oyo, il y a Mutuka. Donc, raccourci à Makolo, c'est-à-dire à 15 minutes, vous êtes déjà dans Makada. C'est juste pour dévier, pour que les élèves soient fiables, de c'est ça. Dans la situation, surtout, nous avons les avenues, les grandes avenues de 8 mètres et des directions plutôt de 8 mètres et les avenues de 7 mètres. Alors que la parcelle dans il y a 20 mètres sur 20 ou bien 400 mètres carrés. Voilà. Du fait que nous sommes juste à l'entrée, nous sommes
National Cameraman pour que tu visites nous surtout. La réalité, vous voyez, les bornes sont là, les bornes cadastrales, et puis tu visiter nous surtout, parce que c'est quelque chose à moulay. C'est quelque chose à mouner, tellement facile. Puissante chez Dr Cathy Munga. Comme on a une sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermique, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motupa si intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo na nga yango yo esika na salaka ba formi na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolaba. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. Na pesibino mbote na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable à Ophelina, Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté à foutre là-bas na Minerval pour to chute au bandaki. To pesa qui avance mais tikali ndambo. Nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limete et puis ndambo l'état pesingai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a sous fazer na zelati. C'est difficile, il y a aussi ngonga moko. C'est pour ça que nous lancé appel na bana nyoso nzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza cœur sensible, pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukanga mina université Kimbangiste, avenue comme on a Marin numéro 16. Numéro de téléphone à biso pour na bateau balingi ba contacter biso pour na ba détail mosusu ils a plus 243 89 72 32 na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale nayipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayipa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale zambaka basangolue azosale salilanga yesu salilanga yesu Alléluia. Yesu azana pamoja. Naomba maana ya Yesu. Kumbamba. Chirubu.
Yesu nalingi na tachola Yesu Papa nalingi na témoigner Nzambe na ye Ngapena tato na bonsambe na yo Miswa bato Yoka bosenga na nga Nzambaka basa ye Yoka shije na nga ye Nzamba londa ye Na ye na babasi na nga Libosa bonsambe na yo Na ye na kozanga na nga Libosa bonsambe na yo Salela nga Yesu Yesu Salela nga Yesu Yesu Salela nga Yesu Yesu Salela nga Yesu Salela nga Yesu Yesu Kundela nga Yesu Kundela nga Yesu Yesu Kundela nga Yesu Yesu Kundela nga yo Longisanga Yesu Yesu Longisanga Yesu Yesu Longisanga Yesu Yesu Longisanga yo Longisanga Yesu Yesu Nalebi bia bisenga senga Nzamba londa Nalebi bia pesanga kabela nga bisenga senga Yesu moko nini ye Bato bakolia pe na sima na ngai Yesu moko nini ye Bato bakolata pe na sima na ngai Yesu moko nini ye Bato bakovanda pe na sima na ngai Nalebi bia bisenga senga Nzamba londa ye Lokota nga Yesu Yesu Lokota nga Yesu Yesu Lokota nga Yesu Kotika nga ite Lokotanga yoyo Tombolanga Yesu Tombolanga Yesu Yesu Tombolanga yoyo Lelelelelele Mesa wafako Mesa wafako Watitishina watitishina nsambi watenzelela Watitishina watitishina nsambi watenzelela Yesu Yesu Lesa mukatanga lisa Lesa mukatanga lisa Lesa mukatanga ye Lesa mukatanga lesa Hallelujah Chilobo Chilobo Soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika Nzamba lokotanga Unayemba buye soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika Nzamba zwanga Unasambela buye soki nakoma kobina opekisanga te oyebi te makambo Nzamba asalelanga Unabina buye Nzambe nazobinela aza Nzamba bosolo oyo naza koyembela Yende Nzamba libela Nzambe nazoyembela aza Nzamba bosolo oyo naza koteya Yende Nzamba libela lelelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo Yesu aza Nzambe ayoki bosenga na nga Nzamba kabasa ye ayoki sije na nga ye Nzamba londa ye nazalaka lokatere apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga Yesu Yesu apambolinga Yesu 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 apambolinga Chilobo Yesu alokotinga apesitina aza Nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wabi bafisi du prophète
bana royaume de Dieu, bana centre de réveil. Ozo bouger, obinaka wapie, pona pambola yo ingénieur qui. On est ensemble, na yesu longo tozomata, mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo. Lingana loba kelekele sala ngombe